biso tozaba tuturo bati, nous on a fait des preuves. Vous comprenez? Tout ce qui est sangisa pe moi makambo biso to sala ba preuve na bamboka oyo to sala ba preuve libanda ba confirmer biso. Mais avant que poto to mona ki bato ebele basala be mission contre yo ba meka ki un peu kofinga président Baptiste. Bon, je sais pas. Ba guerre d'esprit un problème nini au besoin exactement entre yo na Baptiste. Koya kozala na mukanda toza mukanda te donc yebango de banda lelo peut-être au sala sur émission mongana ninga lobela mama mikanda te parce que lobi papa wemba Kester Emene ba mère Malou ba kina na sama bele mikanda etikala na mboka na ngana tika ki ba chéri donc c'était ba chéri wana bazana mibali na bango nzambe a prévoyé que un jour garçon avant na Congo akolongwa akokende barobala na la Sarah Molobe maman paradis maman na prière Anaël donc batu bamoni ans baby jeune mobo azouara oh je vais tutoyer je vais distribuer a baby Sarah ba français malgré gradi ya kina nango vuma gradi mu ya kina na na ndenge ya chiki mais ngana kina nango madame je suis tremblé par ta beauté ozomona nazo memango na ndenge mobo wana c'est ma particularité. Bon, voilà, théâtre Koufindo Zoloba, ouais, tout le monde le sait. Original. Vous êtes connecté avec CPLA TV, décodeur Yabana Mboka. 85 livres les décodeurs, puis 4 mois il y a au filet. Après ça, 15 livres par mois. Boza, Bachenia en direct du Congo Kinshasa. Boza, Bachenia Bana Mboka de la diaspora. Bachenia Sport. Et aussi Bachenia Bana aussi YouTube Nakati. Simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de CPLA TV, c'est très simple. Le site n'a sur internet. Bon, on a des détails. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Ibon. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, CPLA TV, Lelo. Du niveau sur CPLA TV, Numérica TV, King 24 et Soli TV. Très chers internautes, c'est dit Cléboa. Original.com. Donc là je vois déjà mon boss c'est César Ngadi, pourquoi pas à mon coordonnateur Gradi Mouya Ibenge de la presse congolaise babi moi la muke mon boy oza maele na amemi na presse donc et puis ça non zouaté c'est bel et bien moi votre humble servante Josephat Mwanzala mignon de la presse comme je le dis toujours. Donc on est au prometteur bino toujours na cadre ya émission na biso masolo ya kati c'est-à-dire quoi masolo ya kane to prometteur bino to bando bete la bino masolo o ezo circuler ba rumeur to ba information ya sir o ezo circuler na Kinshasa bino bande konamso oboza na diaspora partout dans le monde entier, vous qui nous suivez en Europe, en Amérique, partout dans le monde entier, pourquoi pas en Océanie. Donc bino bolanda biso vous qui nous soutenez donc bozalaka toujours impatient yozoa ba information ya mboka na bino obotika boyeba nulle part ailleurs toujours na Cléboa original.com. Donc tu sais bien te promettre bino masolo to souka kate na masolo na biso akate, c'est pas dit seulement que quand on fait les émissions on s'arrête seulement pour l'actualité musicale, non c'est pas ça seulement le but de l'information. Donc sur l'actualité musicale bobandozo ba news ya ba artiste ya comédien ya ba artiste ya musicien, donc tout ce qui se passe à Kinshasa actuellement sauf rien à l'exception de rien. Donc comme je vous promets toujours biso toujours dans Cléboa original, ton prometteur bino ba information est sûre, ils ont un source fiable quoi. Donc on est au prometteur bino toujours. Donc je reçois pour vous aujourd'hui l'artiste comédien, ozamo ko ya artiste aningisa kina sekisa biso tout au sekaba na poto ba sekaba na monde entier mokili momba. Pourquoi pas à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Donc biso tout au seka même ngapé na seka. Donc je reçois pour vous le bozoba news naie, il est de retour à Kinshasa. Donc le bozoba news naie ba information naie actualité naie, vous allez tous découvrir ces news tout au long de cette émission ma. Avant tout j'aimerais d'abord tout pesa artiste na bisombo te kandezala comme d'habitude. Bonjour artiste. Bonjour la belle Josephat. Ça va?
Oui, ça va, artiste. Ouais, ngapé ça va, donc na rythme kini quoi. Ok, tout le monde est toujours en forme, mais en tout cas, vraiment, balandi à cléboa-original.com. Baza trop curieux. Bah, mon artiste est n'aimé que bande comme sou ba yebo ba o ba yebi o pété ba yebi oti. Mais bah msou ba yebi ba msou ba ko yeba peut-être un combo de vie ba ko yeba té. Na ya on s'est là, on s'est présenté bande on msou ba Olanda biso ba comprendre artiste na biso, il est de retour à Kinshasa. Ans Luzolo. Ba onyo so ba yebi ba o balinganga. Olem suna romi bomba mais nga uteza lo bati ba tout ansi wana Luzolo. Donc ba tout atala nga na mikili ba yebi déjà quoi. Ou batala nga partout dans le monde parce que biso za tegara ba artiste gara ya mpanti mort tout ça partout. Tout ça na internet, tout ça na monde tout ça partout. OK. Ouais. Merci beaucoup artiste. Tomonyo lelo ozongi awa na mabele donc na mboka bakoko. Donc Kinshasa quoi. Artiste premièrement non c'est là au perception un peu carrière artistique na yo quoi. Donc parcours artistique na yo pour battre misu ba e baté faut battre ba comprendre tant bon mon artiste na ba TV bon c'est qui ça biso ba ça ba blo moins bien faut un moment ndeti mona moi mko tout na Ans Luzolo ye wana bon au ko perception ba parcours ne ça la moins bien pour permettre ba ndeko oh misu ba yebi vraiment peut-être ba mona ko kana banzonding ba comprendre un peu carrière artistique non ça la moins bien. Voilà. Carrière nanga Ans na banana groupe Sinark et pas président Caleb jusqu'au preuve du contraire pe le roi non a sali groupe te nazara acteur à groupe Sinark. Donc voilà donc carrière nanga ma bref parcours oh bamba na moni carrière le kanango donc na banana Sinark papa ke bana plan là so banyatso avec pandi pelo na kat donc na banana groupe Sinark jusqu'à preuve du contraire nazo demeurer pe na groupe Sinark donc acteur ya président Caleb. Parce que nous on a sali le côté donc on a vu jusqu'à présent Nazara na mouvement dans un groupe Sinark. OK, merci beaucoup artiste. Manto BTMP maso na bino artiste na biso comédien congolais surtout particulièrement parce que to beta masolo ya ba comédien na biso ya mboka na biso. To mona ki o okenda ki poto mais avant que poto to mona ki bato ebele basala mission contre yo ba meka ki un peu ko finga président Baptiste bon je sais pas ba guerre d'esprit un problème nini au besoin exactement entre yo na Baptiste et Baptiste sa frère na biso ngala ozana problème na ete na ozana problème ndeni donc baza ba frère na biso babilo monsieur zanora pour non sala ba base maman biso toza ba tuturo bati nous on a fait des preuves vous comprenez tout tika osangisa pe moi makambo biso to sala ba preuve na ba mboka oyo tout ça là ba preuve libanda ba confirmer biso batu musu ba yaka na ba sali ba base na ba menga na artiste a base te la se fia na base te na lingana sala ba réalité mutamoni amoni ah noko osaki boulot jouaki nga makambo bato ba base wana na lingara ngoti donc ngala Baptiste frère nanga na problème na ete na respectera ye ninga respecta ngai parce que bango pe molem soupe ba vandara batali biso pe na télévision les lopé to komana bango pe ba collègue biso pe to vanda totala ba kulut na biso ba José de Londres ba vena biso ba Janify ba vena biso ba Molai ba vena biso ba Ali Sala ba vena biso Gabi Kiwaka ba papa Devos ba président Caleb ba to belé to totala pe ba Zigura osomona ba Mike la Duchesse du Shababa ba vea po to vanda totala bango lelo pe to komi na marambango ba tout biso pe ba mususu ba yokuta biso donc tout se respectera na respect mutuel donc voilà. OK, merci beaucoup artiste Nabiso mais toujours un peu concernant non to betano masona yo moko en personne parce que yonde mututo beta masolo yonde mututo yambi na plateau to beta masona a rumeur et circula qui a na kin donc parce que kin ya na mboka rumeur et circula qui na kin que non ans ndinga ke poto wana ake ya umeli azonga tete mona ba misusu bakenda bazonga ka ye akete parce que azaki na mikanda te bon to on a besoin de confirmation na yo moko parce que vous êtes sur le terrain hein sur perception moi confirmation wana ngai na public ezolanda biso partout to ebike na monde entier ba olanda biso o ba olanda biso partout bazala un peu assuré soit bazala na réponse moi soit information moi ils assurent tout exact et outil na mon po
to ki otambola na ba rumeur te ya onto ya mbio. Non, yango wana lwa bolingi ba rumeur te boye. Maman, moi depuis na kei ça fait 4 ans et demi na zongi. Obi gezana batu misu ba kenda ba 30 ans, ba 50 ans, ba 20 ans, misu be ba kufa kuna ba zonga te ce que ebi. Ba zebele. Donc tant na zongi boye, faut beaucoup misanzambe. Koya kozala na mukanda toza mukanda te donc yebango de banda lelo peut-être ça les émission mongana ninga lobela mama mikanda te. Parce que obi papa wemba Kester Emenea ba mère Malou ba kina na sama bele mikanda etikala mikanda eza vie ya mututi tokutaka yango totikaka yango ngala ninga lobela masolo wana ti. Mais en ce qui concerne moi, j'aime bien faire mes choses discrètement. Banda na ndo moninga na yeboye tuna batu nyoso bana poto mutu moto obetelo lisolo ke na beta entangwa nazokende mutu moko obetelo na beta entangwa nazimukanda na beta entangwa te na salama mnanga discret nazanga nzamba yebi nazwa nzambe kaka yebi na moni frère moko commenter na photo na ngabi discrétion yango nde eza base na a féliciter yanga parce que na préférer na vana na nga anonymat tango yoso sekanga kele msusu mutu wana azangi fufu menzoka nde nazaku na fufu musuku na obwaka nanga osomona kolinga na vie kolinga opesa batu position na otima amni no sala parce que muta ko surprendre o ebiete. Donc voilà, on a ko répondre comme question. Ok, merci. Siko tobete pe siko oyena kintu ebike ba acteur na biso bimi ba kina ko ba producteur ba miso ba kina pona ko préparer belo mo boy yo étant que artiste et comédien to ebike retourne na kin awa il faut au salon au moins quelque chose. Bon, je sais pas au code demeurer na groupe Snark to oye o créer groupe na yo to oye libiso nini ya sika o meme libiso na kata théâtre congolais soit na comédie congolaise. Bon, on a déjà la même caché nanga. Au Isa Sika, c'est 10 mois, tu vois. Tout ça, beaucoup de jeunes, tout ça à théâtre, tout ça ébélé, bah succès Moussessem à Paris, bah tremblement à Paris, bah Igor 2 minutes présent Mimi Massananga à Paris, bah Douche Kapang, tout ça tellement ébélé. Bah Kinal Maleko, bah Blaise Ntsakala, bah Prince Tumba, donc bah jeune basé ébélé, mais ngana yana particularité nanga. Donc bah tu bah moni ans baby jeune mo bois jouera. Oh, je vais tutoyer, je vais distribuer. Ah baby sarama bah français malgré gradi ya kina nango vuma gradi mu ya kina nango na ndenge ya chiki mais ngana kina nango madame. Je suis tremblé par ta beauté. Ozomona nazo memango na ndenge mo bois wana c'est ma particularité. Donc ngana yana ndenge nanga mo boy. Bien sûr, je sais qu'on a beaucoup à prouver, mais les gens m'ont accepté la façon de faire des choses au la salle. Donc voilà quoi. Mais bah producteur, normalement les artistes ne peuvent pas aller vers les producteurs. C'est les producteurs qui doivent venir vers les artistes par rapport à boulot où il y a qu'on promouvoir yango. Biso to na batala nga la lobande na zabo mama so lobi nanga ans nana posana mema on a Hong Kong. Nana na problème ti. Nana posana mema on a Haïti. Nana posana mema on a Sénégal nana na problème ti. Yango moni le 1er juillet bana nyoso au Maroc baby que tozala na Maroc na grâce ya Stone kwa vita ngai José de Londres Sida Bilele brigadier Sarbati tokozala na Maroc. Ozomona Stone a tchema solo to leki. Nga soka ko solo li ba mi d'Asia da barokati sa ba uta ba Dubai ba roya na Maroc. Ozom eza ma solo nga soko solo li oyo lukingai. Nana poza to sa makamu na robo ya te. Makambo ezara nengo wana ba vena nga Bilis Machoko ba soli na Pape Théodore Mukendi la patoche ba bimo noko MP yango yo kende benga ba de gloire ntsai ba isisto là-bas solo la de père que ba orli makabu masolo elega kitoko yango wana nde nzamba zo sunga mambo zo ke male mais so yo poza na eloko obi ans na la poza na produire yo na braza ngana okatsa ya lora ato e pa Bernadette Masengu Mouya BM Flat Hotel BM azo produire ngape vendredi osomona ezala kitoko parce que ça batu ba yo ta la comédie batu ba yo mona maramnenge eleka donc ça ngala za ngaka producteur voilà ma producteur OK ma na kin masolo msuse betami Ans Luzolo asali mariage Ans Luzolo complexé
en Luzolo atiki basa kin alinga ake bala na poto parce que biso ba congolais mbana so kongo bala na ba complexé soit longwe kina ake poto donc ake luka ke bala na moi small boy parce que na Congo a eloko ezate pas luka moya ro diembela place au banolala soit ke poto to bani bon je sais pas est-ce que okoki ko expliquer un peu bande côté parce que quelque part hein pourquoi qu'est-ce qui fait que tant au longwe ka mboka na yo o préférer ka ke bala na poto tandis que na mboka no tom supporti ke ba chéri le l'amour n'a pas de frontières na mboka na ngana tika ki ba chéri donc c'était ba chéri wana bazana mibali na bango Nzambe a prévoyé qu'un jour garçon avant na Congo a kolongwa a kokende barobana na la Sarah Molobe maman paradis maman la prière Anaël moi na ya papa Dieu donné Molobe nièce ya tonton Sylvain Moulenda osomona donc ezaki déjà makambo Nzambe a prévoyé qu'en depuis le commencement ya vie tokoki soki Nzamba tcheli kamuyo ko lobati donc otika basi ya Congo tozaka na Congo mais Nzamba ebeke un jour na ozana libanda donc eza plan na ngati eza plan on Nzamba bongisaki menga pe na ba prière na nga je disais toujours parce que moi j'ai souffert dans la vie na koli na vie o teke na oloba le lait et le miel coulé non mais je voulais pas que mes enfants bakola pe na vie na précarité on na kolela na so nga na kimbaki bango bazwa grâce ba melata miliki bazala bien yango wana pe ba penser zaki que un jour naza na mikili ya Nzamba kokisa. OK, siko awa toyebi que awa oye exact pour quelques séjours. Ozonga na yo na potondeka ezala comme d'habitude. Alors toyebi que na théâtre na biso bino ba oyo bosala liboso ba kulutu. Bozo sala bozo préféré bozonga na bino mboka ndenge ezala théâtre na biso pe awa ebeba nango. Raison pour laquelle j'insiste nouveauté nini oh meme libiso pour un jour ceux qui pour kei toye bake non en sluzo nda yaki boye ayele biso nouveauté mo boye c'est que rythme oh eza malamu to créer to adapter on ndenge ezala kaka bon voilà théâtre Kufindo Zoloba ouais tout le monde le sait bah nouveauté zali parce que il faut voir autrement dans la vie hein ya moni to kenda classe na poto pour anini musala mo eko kufa biso to attaquer biso boulot na biso c'est pour toute la vie hein théâtre cause à la faillite mais aussi la ti yango to forcer tozo bunda musala écouter les makaka nouveauté zara ke biso toza Nzamba apesa biso makasi so mambo simbi mama bomona to changer pe idéologie parce que tozu déjà maïle pas mindele tozo sambela siko maïle wana to laksango pe awa mais soki kaba producteur bazali le roi ba vena biso major zolo o ba tele maraba bunda toujours venanga aimer beyuku yena koko bossa na jamais parce que soit vandi moi tiens pour toi et ça là bien j'ai dit tout un compresseur hein donc Sylvie Mputu donc zo mon ndeko ya tite madilu donc bazaki bateau OK tout ça na bango masolo le ra kitoko donc so ba producteur ba monani lelo achembo monange to laksara masolo na belle sœur na ngai bienvenue Kimbunda hein maman na Megana maman na Lilian so bache makamuna bango mama bon mona nouveauté biso to zélande bango ka ba solo. OK, merci beaucoup artiste Hans Luzolo. Je crois que mes très chers internautes et mes fans, toutes les fans de Joséphat Mwanda, la mignonne de la presse, je sais que vous avez aimé, comme on dit toujours, les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, non, c'est pas comme d'habitude de donner à l'artiste un mot de la fin de Zalaka, à ses pays publics, nena ba fan au Hollandais, dans le monde entier, au Balingaka, Hans Luzolo. Mot de la fin. Mot de la fin, je te remercie Josépha, la petite est mignonne. Moi, la mora mouké qui toko toko misa muninga sur Azanango. Na remercie on a néo déplacé caméraman nabiso comment on est nan. Prince Mouya. Prince Mouya. Donc Azal ndeko ya Gradi Mouya. Gradi zo travaille en famille, enfin Gradi il travaille en famille milliardaire. Ah c'est bien, c'est une bonne chose. Yemo Gradi Mouya. Je l'encourage aussi beaucoup dans le boulot na sala natala on a niveau mikili. Félicitations na et puis félicitations na site o ya yemoko. Kumutima. Gleboa lever César Ngadi. Moroti. Kolo idéologie ve César Ngadi na pesho mbote na musika Dani Bokombe Tsunami Nicole Vangule batunanga Yakati batunanga Paris Tommy Boy Akafulek Trésor Mombokeni West na Bosani Yote
Poisson de Paris, Doudou Mbisi. Na pesi bambo tebele tous les banamai nanga Yves Likolo na robo sanate ami d'enfance Yves Likolo Gaël Sedeke ba masananga depuis batunanga tout ya Bruxelles na robo sanate play de Bruxelles Thierry Bouda Jomo Dango na bandeli susu j'ai dit Tumba compresseur na pesi Dim Love Dimitri Lebara bambo tebele Mimina Bakutu na pesi bambo tebele bato nyonso balinga Ans Luzolo tozana no koto bako contacter biso pe na WhatsApp na biso na 0032 466 22 45 95 barozwa biso venanga la patoche Pape Mukendi Bilis Machoko na pesi bambo tebele Gloire Ntsai Crédit Lyonnais dit y a pas de Del Pur Matuba MP3 Patrick Makoda Guy Makoda Tanache Gilles Makoda Mamita Makoda famille Mobimba moi en engage t'embrasse bébé Priel à Naël, papa t'aime beaucoup. Nabo sanité, sentir les amakasi, les CG. Maman Nazir, yégout tobo sanarate fatou miracle. Ya parlé, maman monté ma monena. Mina Furaï sana, accent sana, Bibi, Nzambaba Telayo. Cédric Bayano, mon ami, je te salue. Les Camerounais les plus suspects, puis mon ami Kofi Yannick. On est ensemble. Nzambaba Telabiso, Bernadette Massemoumouyar, merci, merci. Boss Live, Héritier Watanabe, La Pulga, Kozanosa, Pataputra, Carbrario, Turerita, Tirerara, El Madrido, Remontada, Retirada. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment, c'était là l'artiste et comédien Ans Luzolo. Donc, moi, quand il y a un comédien, on a ça la biso va plaisir à ce qui s'est pendant un moment. Donc, à 10 mois qu'il n'est pas mis là. Pourtant, maintenant, il est de retour à Kinshasa. Donc, tous ceux qui sont obligés à Royambaye pour appeler Sabino et sous information, ils ont concerné tout le longola, rumeur na mitou na biso. Donc, tous ces informations, moi, il y a sûr. Et donc, merci également à mon coordonnateur Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise, pourquoi pas à Reims Mouya. Donc merci à toi Reims Mouya, merci à vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier, pourquoi pas à Caleb Messa, garçon capable, à Clémentine Messa, garçon capable. Donc merci à Richinganda, merci, à nous revoir à la prochaine. Bye bye. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples.
Merci.